Monsieur le ministre, merci mingi na tango oza kopesa biso awa na la voix de l'Amérique ze sengo mingi komona yo. Tomona kayo mingi te lelo yawa ndeko edisa ngaloba kiso moni ministre Patrick Mouya tuna ye mituna oyo. Bonne santé monsieur le ministre. Malamu. Malamu. Ka lokola yo. Ka lokola ngai. Awana malamu mingi. Monsieur le ministre, tomona ki lokola yo olingaka ko tweeter mingi, tomona ki o tweeter ozala ki na secrétaire d'État adjoint. Nga ko tweeter mingi to nga ko communiquer mingi. Ko communiquer communication. Ezaka ndemo monsieur le ministre. Ezaka ndemo. Bien sûr. Ko communiquer mingi peut-être connexion à bien ngwana. Tout à fait. Mais au comment qui récemment, je pense que c'est l'obito avant-hier sur des détails au Bozalaïko Sololana effectivement sur situation il y a Rwanda na Makamboyo comment manière oyo question est-ce que États-Unis ils allaient soutenir RDC na accompagner RDC na situation en Rwanda. Bien sûr parce que obi que ba américain basé impliqué dans ba processus processus de paix. L'isolo tobeta ki na madame Olifi, ezaki justement comment États-Unis il faut basa la mingi. Même si to monaki ke ezaki madame. Non, on estime que bazo sa la mingi te par rapport aux possibilités au bazanango. Pourquoi? Parce que d'abord la situation humanitaire est catastrophique. Lelo il y a plus d'1 million de Congolais bazana balabala na mdoka na bango moko. Il y a au moins 1,5 million de Congolais oyo bakoki même pas lelo qu'on a enregistré dans la liste des votes parce que Baza sous contrôle et territoire occupé par les M23 RDF. Bon, Bobby Kebiso dans l'isolo tobetana américain, il y a une dimension, il y a la sécurité, mais il y a une dimension aussi au état la makambo état la démocratie. Et donc biso tozana a besoin na maponami ezali koya, il y a ko renforcer ancrage na biso na makambo état la démocratie. Ça veut dire que kozongi sa peuple pouvoir pe sa peuple ndingi sa ya kopona ba oyo il faut pas diriger. Kasi tokoki kokanisa te kokende élection sans que bande konabiso ya ba parti wana mboka bazanga moyen ya kopona ba oyo il faut ba représenter bango na parlement. Sans que ba congolais o bazara pe na parti wana bazana possibilité à côté les maroloba ngai pe naza candidat ba voter nga likolo ya ba bandi o ya ba M23 na ba terroriste au gouvernement rwandais. Yango to beta ki lisolo na ba autorité américaine batala na ba moyen diplomatique au bazanango. En plus, il y a des sanctions déjà basées. Il y a des sanctions. C'est le seul langage au président Rwanda comprenant. Quand il y a des sanctions, des mesures restrictives, et que ça, que alobana batunaye o ya M23, ba landa oyo, ba kambinyon so ya bamboka sous région ba yokanaki. Tozaki na Luanda, tosala qui fait de route. Tolobaki on a le poto balobaka, tout ça la cesser les feux, tout ça la retrait, tout ça la cantonnement na démobilisation. Kasi lelo ba processus wana nyonso za bloqué du fait il y a ba agissement il y a président Kagame. Yango na lisolo tozaki nango to betaki lisolo na pot ba autorité américaine batala ndenge nini ba oki ko sala lisusu ba pression mingi pour permettre biso to régler problème humanitaire pe to régler problème il y a participation ba congolais au baza na parti wana mboka na mapona mezali koya. Mokonzi mboka excellence à leka kina ONU à lobby azali ko senga ba casque bleu balongwa na Congo bazonga isika ba ipana bango kasi toyebi que bitumba ou le 30 bitumba te mais babomaki batu le 30 août na Goma batu bakufaki ebele ezalaki kaka eloko ba congolais wana bazali ko senga nde mokonzi mboka pe ko senga batu baza komituna mais batu falaki pa bakufa ya liboso ezalaki mawa mingi ya komona ke ba congolais o balingaki ba telema pona koloba MONUSCO ekende situation ekendaki mabendenge kendaki yango lelo toza na procès ba soda o bazaki impliqué ba o babetaki masasi bango nyonso lelo baza na procès en flagrance tozolande lango po il faut bazala condamner rien ne pouvait justifier niveau ya violence salamaki o memaki ke ba congolais bakufa kasi omoni likambo a motuya il faut biso toyeba c'est que biso ba konzi ba dirigeant toza kaka ba oyo baza ko représenter volonté à peuple congolais en tout cas na ba parti oyo MONUSCO azali ba telemi pe ba lobby MONUSCO il faut akende parce que bazomona musalo MONUSCO zo sala te po zongisa la bango sécurité leur boyokaki awa na New York secrétaire général à Nations Unies yemo kwa lobby bazana makoki ya kobundisa M23 te et la kisini alors pourquoi pona ba congolais
ya Goma pe pona biso. Pourquoi toko garder force étrangère au baki ko sunga biso na mboka alors que bazangi makoki akobunda. Lelo MONUSCO est commis sujet à sécurité pona biso. Parce que ndenge to signer ba accord wana sécurité ba infrastructure na bango, ya ba mituka na bango, na ba personnel na bango, police na biso nde fois assurango. Kasi lelo l'air bazotambola na balabala ba congolais balingi komona bango te, il faut to sala ndenge ni. Président Lobaki awa na mbulu eleki qu'il faut un départ on a le poto balobaka civilisé qui est au kabwana na nenga malamu. Kasi wanezaki avant que ba congolais ba telema biso toza ba condamnation biso toza ba condamnation toza ka kozela eloko nezaki ko freiner yango salama parce que président Salobaki yango. Non, ça veut dire que eloko ezaki ko freiner ko salama nango ezalaki te. Mais zaki ko kende malembe. Kasi l'air ba congolais ba telemi balobi faut ba kende lelo. Biso to lobby, il faut tout ça là un départ accéléré. Président de la République, Claire Azaki à New York, à Lobaki, à partir il y a fin décembre, après l'élection 2023. Parce que pour l'élection, ma pona mezali koya, tous on a besoin, il y a l'issungi na bango, na ba province honnête nord Kivu sud Kivu Ituri, place au bazana na ba opération. Pour ba ça là, ba et débiso na moi misala mukie na mao etali na makambo etali élection. Kasi après élection, il faut total la nengeni ni toko banda sikoyo. Processus pour bango ba kende. Et puis on verra parce que ceux qui MONUSCO qui ezate que totiki musala na Nations Unies. Toko sala na Nations Unies bazaka na ba agence, toko tala neni na ba agence, toko continuer musala o ezaki ko salama par la MONUSCO. Excellence, seni ezali koloba soki bitumbato insécurité continue na bamboka neti Rutshuru na Niragongo, bamboka ana nyoso élection ezo risquer et salamate. Les Congolais vont comprendre est-ce que l'élection est salamate. Est-ce que le gouvernement peut garantir sécurité? Il y a des places. En tout cas, il y a un koloba ne bandeli. Pour le président de la République et pour le gouvernement, l'élection il faut salamana Congo mobimba. Les Congolais il faut voter le 20 décembre Kasi il faut qu'on réunisse les conditions. Les lois na sabino déjà secrétaire mais tu que président Kadima na niveau Seni a qui déjà à disposition pour ceux qui ba conditions de sécurité sont réunies à ça l'enrôlement en 2 semaines. Il y a ba compatriotes nyonso bazaka na ba territoire où sous occupation M23 na ba RDF. Kasi avant à kokoma wana, il faut d'abord que tous s'assurer que ba conditions sécuritaires sont réunies. Que ceux qui baja Seni ba keikuna ba kwa attaquer bangote parce que bato ana basi ba piyaka ba matériel électoral ezaka na Rutshuru. Ozomon elakisi ke place au bango bazo uta. Ba yebi eloko elakisi élection te. Po ba mesana kaka na ba élection 99% 98%. Et que bitumbo bazo sala biso zape bitumba pona robudisa démocratie na biso. Kasi président de la République kanenge à Lobaki dans le cadre ya ba solution ba effort diplomatique parce que toyokanaki que solution il faut par la diplomatie, tozo kanisa ke tokoki ko trouver moyen pour ba compatriotes au bazakuna ba koka ko voter, pe ba o balingi bazala candidat ba koka pe ko présenter ba candidature na bango. Donc vous avez une likia que ba élection ko sala ba bango. Bien sûr, bien sûr. Merci monsieur le ministre, merci mingi pour natang au PCBiso. Natondi bino botondi.